Mbote na miso tu bandeko na ngai mbote na ba oyo surtout balinga mama Elianitou. Merci beaucoup na miso tu bosepelaka na émission na ngai à préparer pour le mariage. Merci beaucoup pour l'émission na une femme à la maison. La pespino merci mingi. J'espère que vous allez bien. Faites-moi savoir si vous allez bien. Eh boy ma vipi. Abarié nous muko wazima. Est-ce que vous allez bien? De mon côté tout va bien avec Jésus Christ. En tout cas la pesi merci parce que vous avez belé vous disposera tant na bino vous prétendez Miss pour otala nga mate pour sabi allo bonjour bana bobenga ba maman bobenga ba papa émission na bino ngo bani papa pour le mariage ensemble suivant maman Elianitou merci beaucoup ante na singa na bato ba komona nga mkwalelo peut-être non mona nga tende na utukolo bana za mama Elianitou so za posa komona ba émission na ngai Kene na YouTube, on s'abonne Elianitou TV. On s'abonne à Elianitou TV. So fini ba la liboso, on s'abonne. Il faut faire pour la deuxième fois pour oser la notification ce qui émission côté o signala kayo que ah maman Elianitou sanini a che émission ya sika. En tout cas, merci beaucoup. Naza joignable na 06 15 31 69 90. Pona ba obaza ko benga nga ba tu nga pona service traiteur de convention la providence. Boyebi ke année o ezaki année moza trop difficile. Année o eza vraiment année moza vraiment blanche to bininga ko sala te pour le moment. Ba mariage to zaki na pona 2020 mingi eza repoussé pona 2021 par la grâce de Dieu parce que le lendemain ne nous appartient pas, le lendemain appartient à Dieu mais par la grâce de Dieu to zaka na elike ko dimete makambo e ko sila c'est que 2021 le quoi 2020 on a nenga mbutu mbilinga 2021 nzambe akosa biso grâce nyo sekoleka malamu. Alors mama Elianitou nde boyebi ngala bomesanga na kana masolo na ngala ba makolo ngeza ya famille basoda ngeza pona obipisa te mais basoda ngeza pona osani pona ko bomusele tozo kende kosola makambo oyo etali libala oyo etali penza libala yalele komi yako pambola ma abaninga zamba pesinga libala gatinetene namalaki yesengo asalaki mopanzi na ye kombo eva ah ouais kombo eva mama yalele komi yako pambola ma abaninga zamba pesinga ilibala. Félicitations d'ailleurs à Zachary, 40 ans de mariage, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, on l'a dit peut-être maman Amazon Nassima. On l'a dit vraiment maman Amazon Nassima. 40 ans de mariage, il y a Zachary, Bézacle de moi. Félicitations d'ailleurs à Zachary, en tout cas, exemple à suivre. Il y a Zachary, Banda, Banda, Miketi, Lolo, Sanini, Baza, qu'on ensemble, Baboti, Bana, Ebele, Bazu, Bakoko, Ebele, pour la Nini, Libala, et Pesa, Melaki, Bango, pour Yabe, Zachary, Zamon, Sia, Motema, Mounene, le haut et les bas, mata kokita kombata bambonge peye meki ko ningise et simbite be azaka sanini alenda kaka o ba ko mona nga boyete na lenda ya be azakara lenda. En tout cas félicitations na yo ya moto. En tout cas ba gros bisous couple na bino ke de liboso bo wumela susu ya koleka waneza ya be azakari Bézacle ba exemple à suivre ba o ba yele lo tambo yo ka tout comme ça ba be azakari exemple à suivre. Félicitations na papa Emmanuel Panzu, félicitations mingi na maman Odette Panzu bino pe na moni presque 30 ans de mariage. En tout cas maman Odette Panzu, en tout cas félicitations à bino vraiment. En tout cas beaucoup d'années dans le mariage. En tout cas boza exemple à suivre. Voilà les sengo mingi kozana ba yaya ya boye kozana ba mama ya boye o ba vanda kate libala la kisike mwasi motema ya mwasi soki elingi libala evandaka na kati libala baba mwasi azaka motema munene mwasi soko alingi avandaka. Papa Amazon azoka mama Amazon papa wemba bota papa wemba benge papa Amazon nzamba lola papa wemba azoka mama Amazon azaka na 14 ans bavandi 46 ans 46 ans s'il vous plaît. Yang babi mwasi oyo azana pose ya libala avandaka pe abatelaka libala na ye. Lelo tozo komona basi ya lelo bazaka ngai kutu surtout ba jeune fille. Yango ba jeune fille boka bobali lendi.
mercredi bokabwani pour l'année. Ah non, hein, ce n'est plus comme l'ancien temps. L'ancien temps, maman Vivi Wenge, ba gros bisous na yo, c'est là ba gros bisous na ye Jenny Ambian, ba gros bisous na binos. En tout cas, vous êtes vraiment ma famille, mes grandes sœurs de notre père. Na c'est ba bisous bela en tout cas. Et ba bisous na binos surtout ba mbote na ba maman surtout ba batela kamabala na bango malamu. Ni ba les zelo kwa mutu ye zelo kwa malamu zelo eloko ko batela na kasi bo moni na confinement on dit to leki moi ça za mobile toza ko vivre na solitude. Maintenant on za na mo mutu boza ko sola yelanga mai yelanga lipa yelanga nguba salelanga mikate, ça fait toujours du bien. En tout cas ba merci na bino surtout ba yebalinga ka mama Elia ni tu nenga na lobi libala to ke sola makambu ya libala ko zapete yokanga tina suka to sola pe masolo ko penza etali libala toza ke ndoko solo la na batu o bazali incapable ya ko honorer basi na bango toza sola na batu baza incapable ya ko bokola bana yo bokolite même ko la mo alba yona ngande papa na ese ma fille hein? Je suis son père. Okomi je suis son père. Ndo la kesi koza mobile olataka pantalon, ochaka mukaba, okati suki, oza déjà en 60 ans, oche yombo na mutu, po bimata mwa muka 30 ans. Ne ko sola mingi na ba papa oba négligea bana na bango. Ba papa oba négligea bana. On a vu que toso makamboza ya mabala. Ba papa mingi ba négligea bana. Ba papa mingi ba boti de gauche à droite, boti koto mwana, boti koto yo. Ba papa musubazaka ba semence. Mais c'est ça qui koto a semé, félicitations na maman Eugénie Mongaï, félicitations na papa mon frère, bien on a plusieurs années il y a les balles et sans oublier il y a ni tout comment ça me mukanda ngai moko pe maman Elia ni tout ça me mukanda félicitations na nga moko dina la demande ça félicitations na yo pe te mamba na sene be aussi dina la doute dina ngolo moi ça bata papa Aurélie félicitations na batu basi nyonso o babateli makola na bango malamu na ye ko sola mingi ba papa o ba négligent bana ba papa o ba zoboko la bana mabe o ba bi ko boko la bana te songa sa cheka ka semence na libumu ya mama sa kumbi mokumba les restes ça problème na yete ba papa mingi ba boti bana modèle na modèle komona mutu mo bana 16 omona mutu mo bana 14 omona mutu mo bana 8 surtout sur un entourage ya musicien sur un entourage ya batata comment ko linga basi na komba ba musicien akoma ko linga basi na komba et ça vraiment ko suko oza ko bota bana il faut assumer responsabilité ya kimoboti ba papa mingi ba boti bana me baza ko assumer ba responsabilité na bangote toza ko sola makambo mabala ko zapete la nangati na suka o ne place nini donc ne ko sukela et na maman moko abengi ngande ko moi moi benga bi maman il ya nitu bengi yo pona lo balisolo pona ko bloba makambo mingi me makambo mikana ko lobela mpo eza yanga moko ekomelinga kolimisa ngai eza makambo ekomelinga ngabi okay sakola to yo kayo maman il ya nitu alobi nde naza awa nazaki ndenge tozala kaka copain copine na ki copain copine mobali apesi ngai mokumba tant mobali apesi ngai mokumba entre temps apesi su mokumba pe côté mosusu donc mobali oyo kaka kaza gigolo tant ngana na mokumba na zemi naza na grossesse côté mosusu pifi mosusu azaki pe na grossesse bolimbisi alobi nga na boti mwana mama ele ani tukara na kati ya mboka wa France oyo mobali aye komona mwana 2 ans après na ye komona mwana mobali amona mwana na ngai te eloko moko te kuna pe ape na mwasi mosusu donc mokumba liboso apesaki nga ntango apesi nga na tosali mwa mbilinga mpo azalaki na mokanda te loko azalaki na mokanda te nga mpe na cheki mpenza bloc kade na ngai abi te soko deklare mwana oya komona lobilobi ntango apesa mokanda osani okokima nga naseki nanu na bloqué na mom ke pona tala réellement ce que ça bolingo pour muto za bolingo pe akoloba pe ke te mama boye na boye tout ça le quoi na répondant ke ndengwana ake ko tsasu mokumba côté mususu lisusu tango atsuk mokumba côté musu nde basolola ki kuna na yebite mama mokumba na yebaki on katango zaki banda na ndenge mokumbe kotaki moi donc banda na zala na grossesse to tikala ko mona na yete pourquoi parce que mokumba na ngana nde nazwaki yango ye mobali wana ezaki ke ngana bandaki koya na Paris normalement na banda na province ndenge na bandaki koya mingi na Paris et pas grande sœur nanga nde pa etokutanaki na ye mena yebaki petaki na mukanda te na yebaki te ndekala ndenge kosaka ndo yebika tosakanaki na ye kozwa mokumba na ke province nazongi pa na province na yebise soko lingi to vanda yaka na province ya lingi te ya lingi province te alinga à Paris lokola ki mutu moko azaki vraiment malaise ki penza na posa za mukanda aki olinga su mwasi musu apesi pe mokumba komo beta carte ata la côté na ngai na province betika na Paris finalement a décidé qu'être na Paris aboki ko na province maman ile ani tu na boti mwana mwasi lesona zo beta eza ya lelo teza ko umela
abi naboti mwana mwasi naboti mwana mwasi mwana pusani mwana kaka na France toza na ye soki na benga ya kotala mwana mama salaka ba zigzag ayaka na ete ti 2 ans après nga mwana ye koya na mwana epa ya grande sœur ndenge na mwana aye kotalela mwana epa ya grande sœur atali mwana apesa ye ata stylo te ata gomme te biscuit te kinder te eloko te na kotala mwana na kosima nzela kokende ake na ye nayaki na mwana po tosala 3 jours nayaki vendredi wana ayaki te samedi aye atali biso asali 1 heure du temps akei faki tozonga na province dimanche abi nakei na koya lobi na ya bakado ya mwana lobi na ngwana bakado ya mwana te dimanche yango ti ere kokaka te ere koki tosimi nzela tozonga biso na province mama banda tokenda amonaka mwana te eloko te donc faut nga na benga ye soki nga na benye me yo ndenge nini mwana boye ngai pe naza nana bavi mosusu tusa boye na boye donc eloko banda kolukezaki mukanda loko nga na répondaki ke aya tokende na province donc ndenge azalaki nanga ayaki mpe na bato mosusu azalaki na bakarte na ye ebele abanda kobeta mama elia nitu nabokoli mwana nga moko nabokoli mwana nde toloba boye mwana na nga lelo aza na 20 ans ndenge mwana aza na 20 ans biso banga bamasolo ebandaka kala nde nasi napesaka me namoni moma porter yango oyo nasalisali batour na YouTube natali te nabi mama nitu moto abetaka mingi masolo ya mabala lokola asaka mpenza azaka basé sur le mariage tika nayebisa ye lisolo na nga oyo amekaka kobeta yango mpona bapapa bajigolo bairresponsable oyo bakoasime baresponsabilité na bango te abi mama elia nitu mwana akokisi 6 ans mwana akokisi 6 ans mwana bandi kotuna ngati mwana komi kokende classe mwana azomona kina classe kuna baparent bayaka bato bayaka na bapapa na bango oyebika bana mboko mwana bandi kotuna me mama ngana azaka na papa te na bandi ka kobeta mwana bazigzag te ozaka na papa no azalaka aza na Paris mais pourquoi ayaka te na bandi kokosa mwana kokosi 8 ans namoni kotungisa motungisi eleki ya mwana ana besoin nini ya papa na yebisenga bi mwana aza na besoin na yo mwana aza na besoin mama ondie kutu mwana ete do aza kutu kuna te mama mwana kokisi 10 ans mwana pe mwana mwasa aza kotungisa nga mwa ete mwana ka papa na ye to mwana kokisi 10 ans nazwi mwana na ye na yesu na Paris epa ya grande sœur na bengisi aya komona mwana mama nanga apesi rendez-vous ke nazwi ya mama nitu tosala 3 jours na bana kobenga mobali ayambaka te ayambaka telefone te mama à l'époque on a ba telefone kimika ba telefone fixe yaki net lelo te o ba portable ezali ki ba fixe tango wana fixe bande ko renye makasi par rapport à portable abi mama ile aneto tosala 3 jours pas grande c'est mobali ayana ete amona na te mama nande tosala 3 jours na ndenge tokende mobali amona na te abi mama ile aneto to ko vanda mwana kaka tungisaka kaka mwana kokisi 13 ans mwana taka kokisi 13 ans mama ifona mona ka papa ok nasali telefone aso ana papa azui papa na telefone allo papa ifona mona yo banda mona mwana na 2 ans s'il vous plaît ifona mona o tout ça ok alaki mona ke na koya alaki mwana papa yaka te mwana yako comprendre ye mona très abi mama na ko déranger lisusu te pona papa na comprendre que eza yo te ton azaki mwana mukie na mwana ko yuzaki ko linga te ngana zala na relation na papa mais là vraiment j'ai compris que papa aligné nga été ba rendez-vous ne soit pas sa papa ya kate désormais okoyo kanga na kotuna sous papa te mwana zu décision na kotuna sous papa te moi si okoyo kanga na kotuna oli sous papa te o papa na kotuna oli sous papa te ok mama vandi abokoli mwana ele mwana te baba na 20 ans mwana ko 18 ans mwana tango aussi 18 ans mwana lokola koli mai mwana koli nzota mai nde tolobaka mwana kola mai na ba 18 ans na ye wana 19 ans mwana ye na fiancé abi maman il faut na ça nini nazwi fiancé na ngai ndenge nazwi fiancé boye donc il faut na bala il faut bala ok mais makambo na ba facture wana mama sala ka facture yo moko lokola papa abokola ngai te ayebi ngai te a négliganga papa akozwa eloko moko te nayebisi mwana ngabi mwana nga biso toba bakongo toba toba problème mwana nakosala ndenge wana te il faut ka nayebisa papa na yo na batata mwasi po batata mwasi pe bazaka na Paris il faut nayebisa ka papa na yo na batata mwasi na yo nakosala ka bongo te biso bakongo toba toba problème nakosala ndenge wana te yo ozwa mwana te bana koto non azwa responsabilité na ngai te je ne connais même pas tout ça
Maman, le bité, moi, nanga, yoza, moi, nanga, na maman, nanga, na Alexa, on zela, ba, kongo, ba, trop dangereux, moi, na tika, il faut papa, minope, azokaka, moi, eloko. Ok. Et, papa, maman, kamati, abengi, tata, moi, si, amona, ke, moi, na, akomiko, bala, moi, na, fiancé, faut, abala. Alors, bon, ça, la facture, ya côté, na, bino, na, 5 na, côté, na, po, bazoko, bala, moi, na. Maman, sali, facture, na, ye, papa, sali, ya, ye, papa, 5 date, combien? 3000 euros, beaucoup, imaginer, moyibi. Papa a 5 factures 3000 euros. A 5 3000 euros. 7 super. Bon, imaginez, 3000 euros, 7 super, 4 costumes, 4 chaussures, 4 chemises, 4 ceintures. Hey! Bato baza na mokili. Mwana oyo ayebi biscuit na yo te, ayebi Kinder na yo te, ayebi McDonald's na. Eloko te ko ya eloko te. Na vie mwana mona 2 fois. A mona autant ozaka na 6 ans, c'est tout. Mwana ayebi ata yo te. Mais maman na motema kaka ya kubanga makambo kutima ba Congo, habité, il faut que papa na sanini azamo eloko. Mama nitu. Sona eba na balisa mona ngamu na milu kele kindenga boti. Facture ye nebisi ba tata mwasi, est-ce que bon facture de kona bino atindi aw? Et puis au téléphone kaka liste na tengeli bango blo babi. Jean-Paul azan de quitter. Jean-Paul mona bokolité le côté epela 3000 euros. Wana po na ye papa kota maman na bachete. Moi ça t'alabi jamais. Na ko sa ngo boité. Moi c'est 7 super hein. Mon bala que ça 7 super. Beaucoup imaginer. Oyo moi so balate, pa na bango ba yebiote, balela ya tel kasute, ata biscuit a osa 7 super s'il vous plaît. Moi c'est mon ata bi de toute façon super atata moi na couper sa té, pour ba tata moi so na pi ata mo va s'intéresser na moi na té, moto ya kota la pe moi na azate. Maman saline. Maman, bon, quand même, moi, c'est malin, moi, sur 3000, à 1000 euros. Ah, bien sûr, c'est toi, mes thèmes, hein. C'est toi, mes thèmes à bobo, tu peux dire, toi, mon thème à bobo, maman. Maman, c'est le côté papa, petit, 1000 euros, à l'ongle, 3000, on a 1000. 4 costumes, à l'ongle, à 10 costumes, encore. Ma pouta, na, ba, kota, batata, moi, si maman, l'ongle, on a 10 chaussures, encore, chemise, encore, plus 1000 euros. Maman, Fabien Mobile, il y a un moine, Fabien Mobile, il y a un moine. Moi, là, ça expliqué qu'il déjà dans mobile, que non. Papa nanga botanga asundolanga abokolanga te loko moko te tout ça donc beaucoup mon famille papa tata bazate y a pas de souci donc nga na kobala na ngai mais tata moi si moko quand même abengi maman moi na bi Janine na ya quand même naza tata moi si na ko participer na libala ya mwana abi soko ko ya problème ezate ya kana yo aye tata moi quand même azalaki ba pesi biloko a recevoir biloko wana ye papa kuta mwana kete na mkola libala tata moi sa ke ye moko. Maman n'a pas biloko ya kota pour papa apesi tata moi ça zongi nango ayeli tata moi ça pese 1000 euros na elle ba pesa ki chaussure na ye makam na ye surtout tata moi ça biabi moi na kuto bokola te Jean-Paul moi na bokola te le côté vraiment na 1000 euros zo o kuto soki ngana ki moi tu wana na ko pesa le ko mon côté siliki o mendenge nini ngana sanga abi non ndeko nango za na droit te oza na droit te à 3000 euros tu n'as pas le droit là moi na kuto sala le ko mon côté oza na droit na tamukete ba PC 1000 tata moi ça bi bon mon alibala ba leka ngomutu mo te pesa ngai pe kadi ape babo it abi ngana futi na tiki na ngana ki na province ko représenter yo oboya ko pesa ngai pe o ko pesa nga papa tata moi ça chembamba akamata kuzu 100 euros apesa tata moi si botala lo koso ya motema mabe ya mibali ya poto botala motema ya mutu mwana abali na ye mwana koti pe libala na ye nzamba sali ngolu mwana kumbi pe mukumba na ye wo mwana kukumba kumbi mukumba na ye pe mwana pe aboti koko mama tala bi ope muto webisa kazu koko c'est pas la peine webisa ete mama atiki na ye ka ndengwana siko bino webi bana bakotolo ko mama na ya bokola ki ye muko na ese mwana mama bokola ki ye nenga balaki wana asalaki deja mo musala na ye azalaki na moi économie na ye mwana na économie na esengo wana ya mama na yenga bokola ki mwana salaki nini mwana somba ki voiture tango asombi voiture apesi mama na ye cadeau boyebi bana mikolo yo tango apesi mama cadeau bana bazama mambo ba Instagram bazama mambo ba Facebook tout ça mwana akamati ache voiture na Instagram ya mama na ya ye moko mwana voiture ya mama na nga na sombeli mama na nga ache na Facebook mama mobali wana tango muka voiture na Instagram abandi ko mene mwana mwaso na video o mendenge nini yo muto zolela ka mwana na moni voiture na Instagram tout ça moi maman ko muto achaki te mwana muto achaki abi mais ko voiture esali nini oh mais non yo zana yo pourquoi yo kaka yo folela mwana ya bi mwana oyo yo obokolité
siko on a zuwa lokola mwasi aza déjà mobali na ndaku mobali wana nde akoma papa ya mwana wana nazwa lokola aza mobali na ndaku basombele voiture alobi mama nitu soki naki mosa ba prière te nde nakalisa te nde mwana kendeki na koliba ata mosala mabote ngaki kangama abina na mona muta muta ya mabebo ete mwana siko azwaka nga azwi ngai na mobali na nga oyo abala ngai oyo mobali na nga tobalana te systeme yaka tovandaka maani tonko yo ndenge olingaka basysteme yaka tovanda likolo kilo na nanga moto ya likolo kilo systeme yaka tovandaka na mobali na nga siko mwana azoki foto ya nga na mobali mwana azwi biso mwa baseconde wana azosepela voiture mama na ye mwana atiango na Instagram ye mobali ntango amonaki mama na nga asiliki mpona nini mpo mwana atiaki kese le cadeau que je vais faire à ma mère atali abi yo bapesi yo cadeau ndenge nini bapesi yo cadeau ozodonda nango na mobali na yo tout ça mwasi alobi mwana yo bokola te oyebi ekutu te na vi omona ye 2 fois omona soki na âge ya 6 ans soki na 10 ans ti lelo mwana akomi na 20 ans abisanga akomi na 20 ans aoke na 21 ans na ye mwana abali na ye mwana aboti sikoyo problème ni wana mama nitu na yo mpona biso ba irresponsable bazali mama nitu mobali nanga oyo naza na ye moto abokoli mwana nanga ntango totie nayebisenga bipapa na yo 3000 atie esimba te na chamili mwana baki mama ata 1000 mwana boyaki ya bipapa kozeloko te ya bi jamais papa il faut azwa biso toba bakongo mama bato embadi banga makambo ebanga yo mwana nga na kosala ndenge wana te me mwana ye moko ndenge babali wana mama na ye kutu na ki ye moko alobaki atate ke o papa oyo abokoli akozwa alobi mwana ye moko ayebisa na mobali na ye ke papa oyo abokolinga malamu lokola mwana na ye affection oyo nga nasala ngo na mokili eza kaka ya papa oyo tala papa na ngai na age na mona ka 2 fois na vie na nga ayebi ndenge na bela te ayebi ndenge na classe te le pauvre mobali ya mama a joué rôle ya monene mpe abokolinga bien na tikali komona te ke papa do a comblé ki forma absence ya papa wana je te fais de gros bisous maman Alice na Allemagne pour maman Alice ba on be peso ya ba fongo déjà banzela il faut pena mona paix mwana wana akamata enveloppe ya 2000 euros apesa na papa na ye mobokoli tango azobima poke na ndako ne ya libala mwana azwi enveloppe ya 2000 euros mwana fukami epa ya papa mobokoli abi papa merci na ndengo bokoli ngai opesi nga affection ya kipapa olongola ngai kutu papa wana musu soi-disant papa wana olongola ngai na mutu en tout cas na peso merci mingi ndengo bokola nga na ke libala na nga mwana azo enveloppe ya 2000 euros apesa papa na ye mobokoli c'est là na bake mutu abokolaka pe aliaka tomona lelo bana ba star ba mama na bango mona mama bokolaki mwasi abokoli bana na ye moko mwana komi star asombeli mama ndako mama ko kovanda pe na mobali na ye isifika ka so okuti bana bokola bango malamu mais bino sikoyo bato obozaka ke yo moko kolo mwana pourquoi bosundola ka bana na bino oboti mwana na yo osundoli mwana na yo de gauche à droite comme le quoi mwasi comme quoi pondeuse de gauche à droite ozoke ndoko tika bana oboki maki na gauche mama ineige banzele fongami western pe ese fongami nango mama ineige na nini na Luanda kuna na sala ba besoin belé mama jide na Luanda na sala pe ba besoin belé ba western déjà zo sala nango déjà ce qui aurait pu que kobotisa mwasi moko mwana obotisi bana papa bozaka ba responsabilité na bino il faut oyeba koza responsabilité déjà mwasi ko tobalité bombo opeseli ete oboti mwana comment ça de quel droit que ko réclamer mbongo ya libala bino bato ba commentaire bochila chilanga ba commentaire na se bande konanga en tout cas obotala ka ngai bino bato bolinga ka ngai nga pe na linga bino mingi est-ce que papa on a na droit ya koza mbongo ya libala et puis akende ko sala facture à 3000 euros c'est super est-ce que zalaka 3000 euros plus 7 super 4 costumes 4 chaussures moto bokolité loko mokoté boye bakosa ba responsabilité ba papa gigolo oboké ko bota bana de gauche à droite ko bota de gauche à droite okomona papa bota bana atika bana papa moboko la komi ko nyokoma akendo tika mwana na foot akiko récupérer mwana atika mwana na salon de coiffure bakata esuki akezo mwana na classe parce que mwana na tanga kokola ale yo bimita la libumo se toni déjà enken na fufu okobima wana sikwale aha mwana ngaya asa mwana ngai amoni petit akolia petit koma ko beta bale petit koma bo metango petit wana zalaka petit ya petit osokipaki na ete
okipaki ete bapapa mingi bapapa lelo na yebi bino oyebi kosombela bana bino basket te boyebi kosombela mwana eloko ya malunga te bokipaka bana te soki osoboti bana otikeli mokumbana na mwasi otikeli mobali ya koya nsima aya kobokolela yo soki asa abokoleli yo soki aza mwana mwasi mokola kobala yo wana obimiki nga naza papa soki aza mwana mobali akomi joueur yo wana obimiki nga naza papa kipapa ngo kaka soki bana na babongiso bakoli mpo na nini ntango bana nana bazalaka miki bozwaka charge na bango te na vie na yo osalitika kosalisa mwana o devoir ata mokolo moko te mpo na nini mpo ntango obotaki ye osundolaki oke na yo moto mosusu ayaki moto aremplaceaki yo na place oyo akipapa ofaki kozala ye nde asali badevoir ya bana na yo ye nde asala badevoir ya bana na yo ntango mosusu otika mwana mpenza bebe moto ayesima moto abandi kosala elobaki nango ata sero na bi ata pampers apamba oyo mwana ngai ayebi te mwana banda botema ata pampers apamba papa na ye asombela ye te naza na eloko te banda kaka ya pesa nga mokumba nde mpe kaka ntango nde yanga na ye mpe ya suka yango na ya kosangana mwasi na mobali mameli ya netu makembese na biso esukaka lie sakiranga na ye toyebaki yango lisusu te nzoka lokola azalaki na posa mokanda bande komekameka pesi koto apesi koto lokola mwasi azalaki mwa dire ayebisi ke non yaka na province tovandela na atali nake province te alula Paris ntango azwi ya Paris mwasi ya Paris abukani mbala moko asali nini andimba akende kodeklare mokumba tala ntina oyo ye asundolaki mwana wana mosusu donc mwasi oyo wana oyo ya province mama na mwana oyo awuti kobala aye koyoka lisolo wana apres ke ntango apesaki ye mokumba ntango amonaki eya aboyaki yebisiki eya toke na province atala bia football nde apesaki mwasi mosusu mokumba koto ntango apesi mwasi wana mosusu mokumba mwasi wana andimi adeklare mwana ntango mwasi andimi adeklare mwana mpo azwa mokanda yango asundolaki oyo wana akangami na oyo bazalaki ne na Paris me bana nyonso to baza bana na yo bana nyonso baza bana na yo mwana wana kutu chance aza likolo pepele na 20 ans kaka bali likolo pepele mama abi mwana na ngata ki classe na ya suki sina abi mama na bali na ngana ki na ndako na libala lelo ba classe ki pa sute même na ndako na kotanga sur l'ordi na kotanga na nga mais oboko linga déjà osali ya mingi depuis na botama âge 20 ans na lingi te na continuer ko vanda kana yo mama na zala kana yo bana koto babala na bango na bango azu mo ninga na ya 23 ans il y a 20 ans mama bien tout quand on croit que ça musu pour ça les qui abala ki nene na ndako na ye akomane libre mais mona linga kanga makasi mama ni tunanga talaka ngam na bokolie na mobali nanga ona zoki nde to bokolaki mwana na sima na ye pe na botelaki baleki mibale donc aza vraiment ya baleki alors conseil gratuit na bino ba papa bo sala ka effort bo yeba ko s'occuper na bana na bino à part wana pe bino pe ba mama pe bo batu mosusu okomona boboyani na mobali ba mosusu bazomona privé mobali bana mona bana te akomona mwana te bozo bosana ke bana mosusu bazaka soki bakoli akomona kaka papa na nga aza wapi nangi na bana papa na nga aza wapi akomi koluka papa alors bo privaka bana na ba papa na bango te soko moni oboti eke mwana na yo papa na za salaki effort ke papa na sa nini akoka kozwa charge même ce papa na za mwasi musu na ndako yozo mwasi mwana na yo kende ti na ndako pe mwasi na musu ba ke mama atoza na bana oyo pe azali mwana akota nini bako pe ko pese mo eloko bako pese mo eloko basumela mwana mo basket bako pe ko s'occuper nini na mwana po ba papa baza ko bénéficier mwana bokoli na été mwana soki lobi akomi joueur papa ko sani ako bénéficier kaka mwana lobi akomi musicien ya malonga papa ko sani ni ako bénéficier kaka mwana akole komi na musala malonga papa komi ko benga mwana tongo komi ko benga midi komi ko benga na poko mon fils oh ma fille so ko tape na mwana petaka nga motema ta osani ni ako pesa dans tout ça ba papa boye ba kozo ba responsabilité na bino eza très important mwana zaka ya mwasi azala kapé ya mobali lokola mwana za ya mwasi za ya mobali les deux parents besoin na devoir osani ni ya kobokola mwana na bino mibali mingi baza mayele pelengendo mayele ya poloso basaka soka sa semaine na ya sa chemaki na ye atiki asundoli mutu musa sani ni abokola ya abokolela ya ngo bino batande mwana toza ko benga bino ba gigolo ba incapable ba irresponsable oyo boyebi ko bokola bana na bino te bobi kosomela bana pampers te okenda kotika mwana na classe te osalisa mwana devoir te omema mwana na foot te omema même na anniversaire oyebi ata anniversaire ya mwana te elekaka ndenge nini oza gigolo oza papa mabe en tout cas merci na bino nyonso tu bodisposaki temps
nde nalobaka toujours ke préparez pour le mariage ezala mpona kobebisa te mais ezalaka mpona kobongisa. Merci mingi na bino nyonso tu, merci ebele na malili nteke mwana mère nasolo babizu na yo ebele. Ma béni de l'éternel, je te fais de gros bisous yaya domtili makenja ya dilondole gros bisous. Matiti na mwanza babizu na bino nyonso tu, bizu na bino nyonso maneli bula bizu bino nyonso tu bolinga mama eli ani tu bandeko na nga nyonso tu namonaka bino na bacommentaire botilanga bacommentaire. Numéro de téléphone na nga eza 06 15 31 69 90. Benganga na WhatsApp okozwa na yonga, mais nalingaka te kobenganga na avant midi, nalingaka bobenganga à partir ya midi parce que nazaka couche tard. Vu que nazaka couche tard, nalingaka bobenganga à partir ya midi, avant midi vraiment bolimbisa na yambaka téléphone avant midi te, na yambaka kaka à partir ya midi. Quand nena baki Dieu vous bénisse, God bless you. Soki nano s'abonner te kende ko s'abonner. Soko tali émission c'est plus tindela pe baninga na obasa nene batala peut-être émission oyo okoki kosunga ta mutu moko kozala égoïste te oyo makaka mpona yo moko non. Partage na baninga na yo okoki kosunga ta mutu moko. Kandi na bake Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu awabariki, tata nzambe kabisa, kuna nzambe anubeleshe nene bana betu mos. Bye bye.